Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Esengo etondaka motema pona yebi ete bozali belé na monde entier oyo bolingaka. Magazine Kinshasa na biso pona kopesa bino ba information partout na monde entier sika bozali. Ko informer bino ezali musala na biso. Po tozali bana misala na bino. Yango totombeli bino bolandi malamu. Ba bourgmestre ya 24 communes ya Kinshasa ba kenda kibongo komona président ya Assemblée nationale Christophe Mboso na tina ya makambo oyo etali impayement na bango ba mo ebele ba futa makate. Ba détail tozwa na reportage oyo. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia ayambaki ba bourgmestre nyonso ya ville Kinshasa 24 bourgmestre na ba adjoint na bango ba yaki komona président ya Assemblée nationale na tina ya likambo oyo etali salaire na bango bazali kofuta mate ko banda ba mwa ebele awa na ville ya Kinshasa na yango ba yaki kobetela président ya Assemblée nationale Christophe Mboso lisolo natina makambo oyo etali salaire na bango kasi na meni na bango babetaki pe masolo mingi ya politique ya République démocratique du Congo ndenge nini ezali kotambola ndenge nini esengeli etambusama kasi Christophe Mboso Kodia atalisaki ba bourgmestre nyonso tu surtout mingi na likambo oyo etali atalisaki na ba bourgmestre nyonso tu ya ville ya Kinshasa likambo oyo etali insécurité awa na ville ya Kinshasa pardon badi kuluna ndenge akataka batu kasi basololaki pe masolo elekaki kitoko esika nini président ya Assemblée nationale assuré bango bakozwa mbongo na bango kaka ndenge oyo ezalaka pe barrière na bango nyonso tu ekofutama na kobima na bango président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia alobaki. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville et nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. Général Edi Kapen akomaki bongo na Lubumbashi esika nini azalaki affecté kasi akomaki mokolo ya mardi ba honneur militaire et salemaki tolanda. Na Lubumbashi lokola Général Edi Kapen akomaki bongo mokolo ya mardi esika nini ba honneur militaire et salemaki kasi ye moko Général Edi Kapen alobaki ete mission ya FRDC ezali ko défendre patrie ba ko assurer population kimia pe sécurité kuna na Lubumbashi asi ayaki lisusu ko bakisa pona ba politicien ke ba oyo nyonso tu bazali ko sala politique basala politique na respect ya loi soki atamboli libanda ya mibeko ezali lokola azali ko menacer sûreté ya l'état. Je pense que le fait de voir avec un moral, ça me rassure d'être dans une direction qui contrôle. Ça rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette justice. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence
ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, va menacer la sûreté de l'État. Par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période d'élection. J'apprends dans les médias à gauche-droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devrait pas avoir de tensions pendant les élections. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter ce que le commandant suprême. Oui, Joseph Darimate ya bana matete nyonso tu. Yeyo, Dr Jérôme Sokolo. Bana matete nyonso boya kotala Joseph Darimate oyo nzambe apesi bana matete nyonso tu. Yeyo, le docteur du peuple, Dr Jérôme Sokolo oyo azalaka na kimia te pona santé ya bana matete soki ezali malamu te. Botala yeyo mokolo ya dimanche na quartier Mai-Ndombe kuna na école Mai-Ndombe EP3 EP4 eyambaki bongo etuluku ya batu oyo bayaki kozwa bakisi ya ofele traitement ya ofele na nzela ya Asbel. Les amis du professeur Dr Jérôme Sokolo ezalaki avec impact na idéologie moto nyonso tu azalaki wana ozali kobela litoi linu tope misu rhumatisme tension sucre matio awa ba nyonso tu bazalaki wana bazwaki solution na bango sur place. Kote kuna soki pe bamonike esengeli ozwa mateya ya malonga surtout mingi na makambo oyo etali basi ba membre ya Asbel. Les amis du professeur Dr Jérôme Sokolo bazalaki wana ba docteur ya lolenge na lolenge esika nini bapesaki ba mateya oyo esengeli pona population. Objectif ezali co-accompagner le chef de l'État en rapport avec sa vision et le professeur Dr Jérôme Sokolo a lati vision na ye na makolo pe na mutu. Mama ozi bakisi etuluku boye opesi combien? Ata safra pambo na pesite. Papa Dr Jérôme en tout cas na sepeli na acte yo sali. En tout cas nazalaki veuve. Naza veuve do na miyeba kite so na ngai na suka watu. Tala Dr Jérôme ndenga sungi ngai apesi nga bakisi. Ebela bakisi na mbongo na nga na zwa mbongo wapi. Mais grâce na ye nazwi bakisi na futi ata sans fraté. Na yeba ki pete que un jour na kozwa pe docteur aboya sunga na bakisi. Nazana problème ya misu ya matoi ya minu metala grâce à Dr Jérôme tala ebela bakisi apesi nga ata safra pambo na pesite. Ok, c'est un makasi pour l'année qui obéit la misu. Donc, sali singa bapesi singa bakisi. Merci Dr Jérôme de l'Ikanisio Sali au PC Biso, le PC merci makasi pour la biso ba matete. Bon, nga nazali notable na matete, papa Mbaki Augustin, notable na matete, nali leader d'opinion, nali président de l'association. Bon, il y a liboso docteur professeur Jérôme azali moko leki na biso na kati ya matete. Asala ba preuve na ye eloko ya monté banda kiango ezali ko sepilisa biso. Ta musala za ko sala malamu pona développement ya commune na biso, pona développement pimbe ya mboka na biso. On a vu docteur Sokolo na matete na mwana moke. Professeur Sokolo asali eza action moko munene na kati ya matete awa nani mutasala moto. Vraiment na sepeli makasi na ane sengo. Consulter maman consulter na consulter na personne qui est là que memenga na bona na problème attention tango yepa moninga leto yamba ne loka libosa soutenga na lito ya tuna boni santé no boni siko tension on a joué à faire ata 100 fois na futu na pespelo voter après otina na que nous voter na $25 25 000 au pour les olia aussi mais qui se pour ça pour la santé peut permettre na sala musala na sala apesi ata enfrante okoki kopesa mutu lipa elamba polo kasi soki sante na ye ezali malamu te
moyen alata to pe alia biloko pesi ye ezali te kasi ye moko pe Dr Jérôme Sokolo azangaki maloba te. Objectif faisons qu'on respecte kaka ve vision mokonzi ya mboka oyo azali ko beta sete na mematali couverture santé universelle oyo ezali recommandation mondiale na oyo l'état akosala nyonso te biso ba association nde tosengeli kosunga ye na mai oyo l'état azokosala te mpo biso tosala yango moni ke tosali yango lelo na matete en tant que mwana ya matete bao basengeli te oyo bayadi na bango esengeli kosila awa te tokotinda bango na bopitali na biso ya relais mpo te makambo yango ekontinue esika tosengeli kolandela yango tovanda kaka boye totala boye bayaya bakoti mbala moko loyembo yokangu papa ya bana sio na o papa Sokolo sio na mama matete sio na mama matete sio na Pasteur ya église de réveil bazali kosenga na président Christophe Mboso a s'excuser et pas ya pasteur Ponatina aboyaki bango kokota kuna na palais du peuple mokolo oyo ezalaki ya manifestation ya remise et reprise entre pasteur Dodo Kamba et David Paul Olangi oyo akomi mokambi ya pasteur nyonso église de réveil. S'il ne présente pas les excuses, le Dieu que nous prions s'occupera de lui et de sa famille. Conflit entre pasteur église de réveil na président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia na tina ya likambo oyo président Christophe Mboso aboyelaki bango mokolo oyo esengelaki esalema remise reprise ya pasteur Dodo Kamba na prophète David Paul Olangi oyo a remplacé ye na tête ya église de réveil ya République démocratique du Congo kasi président ya Assemblée nationale a pesaki ordre ba fongola porte cité pe ba pasteur misusu ba kangamaki na tina oyo ba resistaki nde esalaki ete batelemela bango kasi évêque Albert Kakenza na discours na ye a expliquaki tina nini ba délocalisaki lieu ya manifestation kasi na discours na ye a exigé na président Mboso a s'excuser publiquement et pa ba pasteur nyoso na tina ya likambo oyo ye asali boyoka. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de réveil et à toutes nos églises. Parce qu'il ne peut pas faire ça à un prêtre catholique, ni à un pasteur protestant. Nous exigeons des excuses de sa part. Parce qu'il a fait sciemment et il a dit qu'il n'allait pas ouvrir l'enclos de l'esplanade. Nous avons droit au respect et à la considération. Je ne pense pas qu'il puisse faire ça à un prêtre catholique, à un pasteur protestant. S'il ne présente pas les excuses, le Dieu que nous prions s'occupera de lui et de sa famille. Dieu le prendra en charge. J'engage Dieu. Et c'est Dieu le prendra en charge de sa famille. Pharaon a rencontré le Dieu de Moïse. Hérode a rencontré le Dieu de Jésus. Et je pense que lui aussi, s'il ne présente pas des excuses, il rencontrera les dieux des églises de réveil. Ye alobiete loko la telemeli ba pasteur so ki a s'excuser kanda na nzambe eko frapper ye ki na libota na ye mobimba biso toza kotala pe
tozali kojimele kaka. Oui. Toujours na souci na ye ya kobatela santé ya bana mboka Beltesco apesi bino produit oyo na santé na bino. Papa mama nelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Beltesco ayeli bino kwa ker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa ker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwa ker oyo Africa Joyce ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili pesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesa oyo bolesaka bana bino botala kwa ker oyo Africa Joyce Beltesco apesi bino po ye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa Chose flocon d'avoine. Africa Chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman benga yango communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas aux ala décider biso Beltesco to ka pa ina bino ko tali sabino ke basaka mbongo pona ko gagner pona ko lamba potopoto kitoko esengo sala ka potopoto oyo abengi Africa Chose ya Beltesco ezali original ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya dala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwa ker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwa ker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja pona santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja pona libota na yo palia kitoko. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonso ye pourquoi kaka bango pourquoi vamo susu te mama kwale isaka bakasaka te fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoki ya kokenda kelase kosunga bana Population ya Mikonga bazali kolela mingi pona tina ya mai oyo basalelaka ezali ya mungwa ekangaka kutu safonte pe komela yango ezali pasi kasi dépense ezali kosalema makasi na tina ya kosombaka ba mai ya pharmacie yango babeleli na bakonzi bokela bongo mawa. Aveni magistrat kombo munene magistrat bakataka makambo kasi likambo ya mai bazokoka kokata yango te boyoka bavandi aveni magistrat lolenge baza kolela babaye na bango bama ya forage eza pe pembeni te musika bino moko botala balabala ndenge ekei o na ngambo o pe na ngambo mai musika na kutani ata na mutu moko te na bidon na nzela po basali distance baisager ya milie wana balobi boyoka bino moko tozana Mikonga na oyo bakobenga kampe membo eza Mikonga tozana mai te mai ezali kaka furose na bango wana babimisa mungwa biso bato ba attention botizaka na pasi bokenda kuluka na aso tozatokende kulukula mai wapi biso le tokola toyebelaki pompe nyonso eza na mai erezi dezo sanzale le kosila ba facture ko tambola bato bafuti me koto ya Mikonga mai soki kula ezate okosomba bidwa mai ya 25 litres na 150 200 soki yango kula ezali wana bokosomba na bidwa moko 100
papa toza na difficulté makasi ya mai kunza leta toza kosengala bango biso tolingi bango nyonso oyo baza kolinga toza kolandela me bango balandela mpe biso bapeuple bantu toza na mai ya komala ya malamu te mikonga nyonso eza boye partout oyo kotambola okokuta baza kodeklare mai kaka somba mai ya milangi biso tokolaki na mai ya milangi te toyebaki mai ofungule le régime des eaux akufa papa na ngai régime des eaux akufa bakonzi na biso basalela biso makambo lokola biso bamibange boye nakotelema na ngai na preuve na chekati na zwi mai seka bido ya komema na mutu 25 litre nakomema ti wapi toza na pasi pere na ngai awa toza na balabala magistrat na commune Nsele précisément na quartier Mikonga 2 babenga yango souvent campe meyebani bon baproblème sociaux toza nango mingi awa eza problème mai awa pena mai eza te tozosomba mai awa eza 250 francs na bidon eza mbongo ebele okobima otiki bana mwa mbongo kolia ya mai ekolongwa ata 1500 2000 francs par jour tozomela bamai ya mungwa eza bien te mpo na santé mai moko baforage batumbola ya profondeur mingi te mai toosala biza mai efobanki mbe ebeba awa toza na pasi ya mai makasi tosalaka mai oyo ekangaka na savon bien te tosalelaka mai oyo tomelaka te donc mai tomelaka tosombaka oyo babidon ya pharmacie oyo tobimaka baproblème so ya forage oyo vraiment eza pona santé normale te. Bakonzi ya mboka boyoka kolela ya bana mboka pona nini boza ko exposer peuple congolais boye bakonzi ya mboka bozala na mawa bokotisela biso ba mai o esengeli fati beton papa tolelio sala musala na lolengo za kosala awa na Mikonga mai pasi kiadi kibene Kinshasa na biso. Tango ozali kobota yebaka mwasi nini oyo ozali kobota nae. Tala papa oyo akomi kutu na kola libanda. Mwasi place azali ebani te kasi ye na bana batelengani awa na masina tanenge bavandi libanda. Tambola na mokili yo mona makambo otamboli na makambo yo moni mokili. Lokola papa oyo atambolaki na ye na la vie akei kokutana na mwasi kaka ndenge ezalaka baboti bana tozo comprendre te système yango eza ndenge nini soki pe bakabwa nao soki pe mama azali yo mais tosutuki kaka papa oyo afandi kaka na boulevard boye précisément na masina pembeni ya marché de la liberté biso moko to approcher ki pe papa toyeba pona nini ye afandi na bana boye na balabala mvule za kotanga bato bazingi ye boyoka ye moko lolenge azali koloba. Kuna watu wengine wanasemaka ya kwamba Rais Yusufu Kabila alinipatia msaada. Wengine wanasema mama ya Rais Yusufu Kabila Olive Lembe alinipatia msaada. Lakini mimi sikona msaada hiyo. Ninatafuta ikiwa wanasikia Rais Yusufu Kabila na mama Olive Lembe wanisaidie. Ninamwomba tena baba wa taifa Felix Tshisekedi la demokrasia ya Kongo wanisaidie na viongozi vyote wanisaidie na watumishi wa Mungu wanisaidie. Niko pale Mukasenda komandemati kapembene na aeroport Njili. Ukiuliza unasema naomba chama iliyotoka mashariki ya Kongo ana baba na watoto wanatembeka komba msaada kutaonini mali kote kutanitafuta mufike kukomandemati ya Kaseta pembeni na aeroport Njili mutaniona hapo. Sana buibule peta na kwate kuate azaka libanda bona bana na kanga leki na biso dose pirati tino ba position ba konza botale la biso ba kobo bile mai lo mangwe alo la baleki na biso alo la baleki na biso ni ba bandi dose pirati ba tape de population anyunga basinga singa pa ba ninga na biso bwe kwa bienti ngai adana tiangu na mwandambu ya maloba na ye eza Kiswahili bandeko tomeki kotuna ye na lingala po magazine na biso eza lingala akoki na ye lingala teo aza soda autaki este soki pe ndenge nini kuna
a se retrouver awa na libanda na balabala soki pe aza déserteur soki pe babwakisa balongole na armée ngana yo toyebite mais eloko epesi biso pasi ndenge aza kolala boye na bana na balabala vraiment moto ya mawa ameka kotala likambo ya papa oyo bazwela ye solution na bana. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Toujours na cadre ya sensibilisation notable ya Kinshasa, Jimmy Mukendi kuna na église Ebenezer oyo ekambamaka ipa ya pasteur Caleb abetaki masolo elekaki ndenge nini tolanda ba détail. Trois temps forts et caractérisaki événement monene oyo et salemi na commune ya Ngaliema et pa ya apôtre Caleb Diatanda. Vernissage ya livre na ye sur l'interprétation ya ba évangile ya Matthieu na Marc. Ordination ya ba serviteur dédié ya église Ebenezer. Pe présentation ya notable Jimmy Mukendi comme candidat député national na Lukunga numéro 707. Pe candidat député provincial na Ngaliema. Baptême du livre et salemi na révérend Jerry Kabongo. Oyo a révélaki ba particularité herméneutique. Pe interprétation ya ba texte originel ya évangile décortiqué par l'apôtre Caleb Diatanda na ouvrage na ye. Appel ya soutien ya ouvrage et salemaki. Pe notable Jimmy Kendi azali parmi batu oyo batiaki loboko na bango na poche pona kobimisa Mongo ya motuya pe ko bénéficier na ouvrage oyo pe na dédicace ya auteur. Côté na ye révérend Paul Mukendi ya Canada, yende a développaki thème oyo. Tuiwen d'huile ma tête. Avant ko consacrer Caleb Diatanda, pe ko wendre peuple dédié oyo bayaki wana pona ko fungola bango saison ya sika ya prospérité. Ordination et salemi ba tandeli ba pasteur ya sika maboko epai ya batata na bango. Nyonso et salemaki na Ngaliema et sika notable Jimmy Mukendi azali candidat député national na Lukunga pe député provincial na Ngaliema. Ba pesaki maloba notable a expliqué boye. Nzambe alingia sisute bana na ye pour na servir ye na ba sphère nyonso ya ba prise de décision na mboka na biso. Ya mwana Pambalebele, tuzali kotala, tuzali komona ndenge ko kezali ko kende ndenge ba tuzali ko sala tuzali ko sepelate, pambate biso moko tuzali ko pesa force na bato ya diabulu, na ba satana. Tango koki biso bana na Nzambe, tozwa maboko, tozwa makambo na maboko, pe tokende ko servir Nzambe na ba instance ndenge na ndenge. Na bozwa tango na bino mingi te, kombo na nga Jimmy Mukendi, mingi ba yelinga awa. Nazali candidat député national pour la circonscription de Tunga, puis candidat député provincial na circonscription ya Ngaliema oyo esika tozali. Ya mwana na kumisi Nzambe kozala bino mokolo lelo, nazali moko ya bino, nazali vraiment très proche de bino. Merci pasteur Caleb pour l'occasion de presinga osolana bandeko na kanisa ki ozala bala sukate ba occasion ozala ebele o tokutana. Nyonso elekaki na ambiance qui toko spirituellement saison ya sika ya bénédiction et fongwami po na Ngaliema avec impact na idéologie. Ekei jamais rata awana kaini be rubrique oya TikTok yango yo babongiseli biso kuna na machine tolanda. Ennemi numéro 1 à vie kobanga. Ennemi numéro 2 kopona pona. Kopona pona ndeni pastor. Piakela pona ko pitena lero sanga pui. Amen. Piakela soka mutanzala. Ayo ko babiloko ko beba soka bambi otonda. Si. Elle ga imunga mafuta ebele. Mais je de la place. Ne bande fodu odunda. Oui ma kwiti na jam de mafuta mbile bela te kotonde piaka basinya koyeba. Mama. Koyebite. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda édition ya KNB News amokoya lelo. Nazaki na sengo makasi ya ko présenter bino yango. Ngai na bilo to mona ni bongo mikolo oyo ezali koya.
Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banaki no